Ba décorer yo la peinture, soki peinture ni, soki latex, soki nini, tondimi. Ba commission cheval, tondimi. Ba kabelo mituka, atana mapangu, tondimi kaka. Akwele kyona molai soki olingo simba jamoko bakisa mvula na bomoi na yo bapesaka se oyo oza nango le padre apesi se mongongo na ye na bamelomane bapesa yo nyonso tondimi basalo ata na monima tondimi me koyeba koyemba nde wana moto opesa yango aza te bato oyo basala injustice mpona baza bacamarade ya basongolo mpakala soki mpona komaîtriser peuple congolais partout balandaka musique ya Fer Regola le padre monde entier tout bayaki dessus yango moi sikoyo président esengaki ke Fer pendant kaka 15 minutes ya mita wana salela bamouri de la bonne musique geste moko symbolique koyemba na voix kitoko ozwango wapi papa Fer na jibem piana bazana ngambu na minute oyo wana Brazzaville nga vidéo ezali bato bomoni pena ke no le padre et puis le padre kasiba yeba même le Denis Sassou Nguesso bakezwa akali na posa yoka bakel découvrir bango ou bien botika ba décoration oyo eza ça na bato bazo décoration bleu tribal tala biso olingaka papa Hervé po ayebi koyemba aza na voix ya kitoko ayebi kobina ayebi miziki azo défendre culture pe miziki ya mboka na biso RDC ngana tomosala bazolanda biso bandeko balanda biso concert na biso ya kati ya le 11 juillet na kati ya London musicien to bomona musicien na bino bolingaka bazala bazui da ba visa bakozala bazui déjà ba yo oh tuna ngulu faux chanteur de l'ordre national de l'OPA ndi amwana sabino par rapport ya passe na biso chevalier wana na minute yo ezelo ko moto ngo pesa ngo il faut pas la d'accord papa bon je ne crois pas à mériter même pas na décoration officielle c'est une cop à condition. Beauté, bonjour, bonsoir, Bandikones Toubalandi, Jimidor TV. Merci encore une fois pour notre confiance, notre fidélité. Ou bomesana kolanda émission le peuple d'abord kumba maka na yemoko rigeni penge na idéologie ya papa de Onzinga motema ya mama Bita na Suisse. Alors lelo tozali na plateau ndenge kaka izalaka kolobela l'actualité au ESA réel par rapport il y a makamundenge ya décoration il y a Fally Ipupa par rapport ndenge ya match amical par rapport ndenge Fer Regola akendaki kosala moi ko sepelisa ba kongomani o bazalaki na terrain wana pona 15 minutes seulement mais créer polémique bato musubalobi il fallait pas Fer Regola kende et bonga kité andi engagement na top ndenge ba yesa kende kuna bon toyebi ezana makambo mususu fungola rapé makambo sima makambo musale yaka na sima musala banana o amuke o mona makambo efungwana ezala bongo na idéologie ya papa de Onzinga ndenge akumbelaka équipe na ye ya Jimidor TV na pesi bambo tebele na papa Simon Mabeka famille Bumba Mubimba ba diaspora ba kongomani na ba abonné na biso na ba obabeti takato di baku ya kolanda émission oyo na kosenga na régie soki bozali mémoral na ngai boko kofunga la biso mbote ndeko journaliste. Bonne santé. En tout cas, santé pena kolongo na volonté de Tanzambia na likolo.
esali mwa mikolo ebele ozalaki sukoya na plateau na biso te osalaki mwa déplacement mais baparcours ya bavoyage ndenge ya baactivité na yo privé elekaki malamu. En tout cas nzambe abateli toasula mpena bonne santé nde toyesu liboso ya etando oyo topesa sango na bandeko baso baki kolanda biso na baposte télévisé to na batelefone na bango na baréseau tour bakoki kosalela mpona te bazwa message toyena bango na mokolo ya malelo. Voilà, merci na bande konyo sto bozali kolanda biso barabi TV moko batu ebele na yebi na Johannesburg na France na Allemagne partout bazali kolanda biso place trésor mwela azali yaya baleki yaya na Dr Abraham yaya na Sarah yaya na Deborah et bongo na bosente yaya na Emerance. Alors na pesi famille mbimba mwela bambote sikezo mino malgré mikolo ebele nazoki bapeli ya ba tantine na ngai ba tata mwasi ya bana babenge ya goda ozoyo kanate esalaki nga plaisir même nga moko pe na kisuma watango na kivoa na bango. Alors molobeli ya peuple ya papa Hervé lelo to moni mbutu ezali makasi malgré tout kanisa que peut-être moto epela makasi mais na moni kimia na décoration oyo eleki kitoko parce que na début na monaki tango ba annonçaki yango pa mokonzi ya mboka ekreaki polémique ekreaki makambo ebele mais na moni mwa discipline koto wana ezali na okende vraiment kozonga semate na kokota directement na muzindo ya likambo na biso boni basango ya Londres oyo papa Hervé azali ko préparer pour tokota vraiment na muzindo ko beta lisolango pour makambo ebele za na kati wana mais na yebite yo na ngambo ya Londres oyo papa Hervé le 11 juillet à Ozala kuna pour nous sepesa bana Londres basango eza boni. Bon en tout cas basango na biso pene le concert oyo ezali na kati ya London. En tout cas papa Hervé match ya normal bato bozaki na posta ya papa Hervé na kati ya Londres. En tout cas concert na bino eza déjà normal, concert na bino eza déjà donc match eza déjà pepele bino bo s'abonner bo somba ba billet partout côté tout bozali na ba plateforme na biso nyonso. En tout cas bozala pena na concert moko exceptionnel liboso et ba mélomane de bonne musique et puis na batu nyonso balingaka jet set ba gaulois ba gladiateur. En tout cas papa Hervé zawana le 11 juillet na kati ya Londres bokozwa pena da mama na concert ya Mubange boka pena ba voix digitale boka pena ba voix moko douce boka pena biloko pena sala keno sensation ya musique africaine donc et puis source na ngona sona kati ya RDC Congo. Mais difficulté za makasi na ngambo wana ya ko somba bien ti bato bazali banda à Londres o bazali na France bazali na Belgique bazali na Hollande to o bazali place papa de Onzinga azalaka na famille mobimba bazana problème moko difficulté ya kosomba ba billet ti siko yozoye banate donc soza di banda pour soma billet donc yozoye ba ti siko batebeli bana ba billet te to boy lobby e comme juste non ezalaki boyezaki bataboy moment yango tozana na juin na ngamu na bino kotala difficulté za makasi pourquoi bon toi ma difficulté te ezalaki nde basango bato bayambaki basango wana na ndenge ya malamu te parce que na début nyonso ya likambo ezalaka na structure babongisaka maipona kopanda sango na bato manso bakoki koya koparticiper na kati ya concert na biso ya le 11 juillet na Londres. Bato manso bakotaka déjà ba concert na biso ya le padre puis amoureux de la bonne musique toute plateforme na biso oyo so boyebi soki bokoti bokomona mambo tout est en ordre donc ezalaki liboso bato na bazalaki na banonce te maintenant déjà banonce tout eza déjà na ba plateforme na biso so koti okomona mambo tout eza en marche eza en ligne donc concert na bino eza déjà billet zotekama déjà billet zotekama donc kutu ya kolobela te parce que so eza billet zotekama te mundele article so tango te pour ka mundele aza moto ali makambo minene trop donc mundele alingaka toujours droit puis mundele alingaka toujours ko respecter ba norme na ndenge ya procédure alikambo quoi donc concert na bino déjà le 11 juillet. Et ça a livré donc il a déjà toujours peuple parce que match a déjà toujours qui toque comme bomesana na bisoka lolenge boyebindenge to panzela rabino nteke lolenge fi regola le padre soka matina 5 donc boyika machine atika rata
ese doana ba yuma te pa bazo moi face robeta li solo bokende wana place ba adresse ezali ya koteka billet place ya kosomba pona o participer na concert ya papa Hervé ezala suste ke ombo de betamaki o nini te moment yango nde baninga ba organisaka kosomba billet olali de ana billet na yo à partir to comme ata même le 25 moto pour concert ezala le 11 ezala ne to ko taka juillet boye après quelques jours une semaine après concert betami. Alors on est sombité balobi déjà ba plateforme déjà partout ezali ba bongisi non mais déjà c'est vrai des autres ezali qui na débit alors dans ce bokoti vous appena tout normal donc vous appena même pas décidé et match qui toko alors ndeko gadi pona kota na muzuna kambu na koloba nini eza question moko ndeko moko atune ngai Luis Kwame depuis Brésil asinga tunelanga soda papa Hervé bakende ko sala nini na match où ebeta entre RDC na Danemark na match amical wana otosaki 0 partout pour na nini faire rigola acceptaki ko kende ko beta na place à bongo ezalaki gratuit ezaki payant o ba pesa ki e caché moko bo ndenge ezalaka akende ko beta beta ko na cadre ya équipe nationale biso to bomba raté je te rappelle pour nous penser l'émission des peuples d'abord faut le vérité na normalité ya likambo zaki mama na nini bandeko mo biso to lo ba toujours bo solo parce que biso mesana ko lo ba o ezo salama o pesa na kati actualité na voix normale le padre alai na makanisi wana ya concert wana te bomonaki oyo ebetamaki ya match amical na so Congo na Danemark voilà donc match wana ezalaki déjà amical quoi. Mais pour un concert, mais même pas concert, c'était une playback. Pour nous faire ça, bandeko, que nous avons macanis au peuple congolais le bail qui non, au moins qui ngandi kuna basali yebe kuna basali yebe non. Le président c'est bien ça qui fait rigoler les padres. D'ailleurs si il ça ba mourir de la bonne musique non en tout cas ba mando qui naissait Kongoze ya biso toko kabolate bino tu boza bana ya mboka puis toyebi musique na bino uta obandi na petit côté bokomi yango projet c'est senga qui fait rigoler le padre pour tout le monde que non boza penon sincère et puis boza na makanisi ya mabete boza la Congo démocratique ce qui conduit c'était une proposition ya présidence na ministre sport ba yima ramoto loba et c'est là gars que faut pas bon moto pas non c'est pour c'est le fait ba talaki de lengi déjà ba golois ba gladiateur ba mourir de la bonne musique opena ba ka musique dans les toy pena malunga ba ba non ba to ba c'est injustice pour na ba camarades ya ba songolo pakala parce que pour nous maîtriser peuple congolais partout ba landa musique ya faire rigoler les padres monde entier tout ba yi dessus yango mo ce que président c'est senga qui faire pendant 15 minutes à mi-temps, on a celle là, bah, mourir de la bonne musique, geste symbolique. Donc, il y a un concert, mon côté, non, tout ça, concert, non, c'était une match amical. C'est pour nous faire le plaisir dans le peuple congolais, et puis, il va mourir de la bonne musique dans le monde entier. C'est vrai que c'est le padre, à ça, le coup, là, acteur chez nous, salité, ça, qui va avec nous, le monde là, bon, ma canisso, qui va mourir, que non, osa, moi, na mboka, à 100% soutenir à mboka non quoi et on moni le quoi ne salamaki et puis non comme on a mon bande comme ça on sala ba vidéo mo boy mutumazo yeba mutumazo ya bouger non c'était pas comme ça et concert c'était une playback ne ba bien qui le pas sala qui peut ninga sala qui bomuni azo ganga na lisango ndeto misana ngo nde minutes et comment qui déjà était na bafle ya minene da sekataki mais na matuya le padre ndula ndego beta. C'est que non, champion, c'est déjà terminé. Ok, Moni, avec son petit peu pour la fan qui est non, tout ça, on pour na mais qui nous ani au azana restaurant et à munene na Kayongo awa en face à transit na sima derrière Bank Big awa na Luanda alobi par rapport ndenge bino bozo lobela bozo kota erreur et salami en munene en pleine match amical entraînement de ba jouer bande ko chauffer na terrain tangu bafle ndenge ya lobiye aza donc ayebi moi technique makasi makama musique pas yebi très bien
kinois na lobi ke oui bino bozo lo babongo mezalaki bongo te parce que casque on a fait azalaki nango ezalaka connecté na ba machine ou bazana ngo dès que bafre 4 c'est pas faire gola et 4 automatique parce que sans on ezo bima direct ezo uta kuna na mixer ezo que ne pas faire ezo que na ba bafle ce qu'on ndeni bozo ko sila kaka ba bafle tandis que et pas faire bande ko beta. Non, c'était pas comme ça. Tout ce qui a pas polémique, boni ba non. Ceux qui sont différents. Ceux qui sont différents. Non, on a bêta musique. Il y a des machines, ampli, table mixer, il y a des ça la bloc ou toujours solo là. Et là, au moni, casque, câble. Ndeko yo kana lobana OK non que normal. Zana c'est ça. Son ndeko qui non a raison. Son a raison. Eza ya câble été. Eza Bluetooth. To Wi-Fi. Alors tant où yango kune kati sans kuna po bango to bazo na centrale et où ta place moko pour ceux qui balobi ya kune ba ndeko beta avant et pas faire répéter mususu tiazo yemba e kende mokote so kuna na baba frekati mais pas faire rigola ezo continuer nanango akondimela bino ba ndeko continuer. Il faut boyer bara et là au moko pas les padres. Les padres me sont aussi là-bas autotune, mais ça n'est pas aussi là-bas casque. Mais ça c'était une playback pour nous se pélisser là-bas tout. Vous comprenez parce que ceux qui comme ça la machine peut lui mieux ndenge lo message to bete la rabino les qui n'ont playback et puis me katerika ka relé ka ya babafle musique no beta nango parce que ta misère on a bene ko compter nous ba minda nango vert jaune on a et bouger so beta yo mona gango mais oui toujours la image biso to besa ça monter pour nous pour la ba image zali non relation na rosenga kana ba golwa na pesa yango comme ça beaucoup partager yango donc ko bato bakanisa ki baloba ki wana makambo ya solo ça bandeko botika olanda ba base moko inutile puis botika kokotaka na ba distraction quoi faire rigoler la boyebi déjà comme l'habitude parce que je ne banda musique tina mukila lelo après ça bino ka bloka kitoko donc sera lambi loko tana pesi mbolia en tout cas vous allez jamais déçu quoi bon là toujours na petit il y a voir les padres partout au milieu de ça. Donc, on a des côtés, on commence à la vidéo, pour pas comparer Fufuna Loso, parce qu'il y a des gens qui donc, si on pense on laisse tomber. Tout à l'heure, autre chose, toi, on a un concert, toi, on a les belés. Donc, on laisse tomber quoi. Merci na bande kono subobeta kitaka to libaku ya kolanda émission oyo nebi bosale belé na betando na bino ndenge bosomo na kaka idéologie ya émission ndenge za kokende na idéologie toujours ya papa de Onzinga on a lobaka chaque fois motema ya mama Bita Santa Tukutombele. Alors ndeko Neville alobe depuis Fali Pupa abimisaki album na oyo so single XX mais bino bozaki pe prêt à robimisa et le kongo pe na juin awa mais bo poussi code 16 et robima album même code 16 et robima na juillet ou bien et bimaka parce que na mucho mutezo beta maka c'est ça XX1 alors na ebite nanga muna yo album na bino code 16 ya papa Hervé yo mutoza na kacha boîte confirmé biso de balbino a poussé ezalaki bima na juin mais il a poussé code 16 et bima album code 16 et bima quand code 16 bandeko voilà posé comme l'habitude sur de bimisi coup direct tout ça na ba concert tout bêta et puis tout ça na maison production ya Sony so na événement na biso ya osala to profitera na yango pour pesa bandeko biloko bano mposa kolia donc si ma concert na biso le 11 juillet à Londres ndebo ko annonce la date moko oza la fixer pour na code 16 donc pour le moment bandeko botiko tchama to ina ba patata parce que bozo rendez-vous na bino normal le 11 juillet na si ma concert on papa arriver ko zonga Congo annonce na bino ya code 16 en tout cas que ça peut établir que na plateforme non sur mabutu ça peut être normal boza na bino posé parce que les padres lamba non biloko lamba ma a tchaka be pis hein a tchaka be pis pourtant e boaka en tout cas
vous ne serez pas déçus pour vous que biso partout biso aux alliés tout ça toujours marketing et code 16 pour tous belé nous bana ba Congo ba Hollande bana ba Angola ba Hollande Afrique du Sud ba Hollande donc bande ko boza la poser même ba masanga na poser ba bengi so soda tous élabore non boza poser et puis bon pour ça devenir c'est belé nous te belé le padre na salvatore de la patrie JB Piana bana sa Brazzaville président c'est bengi saki bango na présence de Brazzaville ouais parce qu'ils ont livré ba concert moi on peut pas foutre nyongo ya présence non même pas biso tout ça la musique moko loyal tout ça la musique était hein de ça dit ça on va donc musicien yemba faut yemba de tabi kena wa chanter il faut bien chanter il faut pas que na blo mo boloko la mon a fait passer c'est bonbon pour bonbon c'est la société hein ah bonbon c'est la société pour bana belle en minute ba bonbon biscuit tout ce là bana ba gardien quoi pas même internet quoi on va pas au kimango tout ce là ba gardien comprenez pas bonbon Kogwa Neville Kabobo oyoki déjà message au APC par rapport ndenge ya album na bango balaki ba robimisa on a juin les aki na mai raté mai juin pe yango yo ndenge molobeli ya peuple ya papa Hervé soldat na ye ndenge alobi awa programme ezoyeba na susute donc bakwa ko annoncer bino de susu tant bako comme après mena minute o bazobeta ba concert na bango ebele faire na jibem pia na bazana ngambu na minute o na Brazzaville on va vidéo zali ba tubomoni pena que non les padres et puis les padres kasiba yeba ba kina même les Denis Sassou bakezwa na posa yoka bakel découvrir bango ou bien botika ba décoration o eza na bato bazola décoration blouse tribal au moni ba décoration surtout bito sala ngo pena na pena loyal DJ Tala Dido na Lukapa na province ya kuna ya Lukapa na Luanda nde ayebisinga oyo akanga Luanda mobimba dundu Lukapa ba province nationale ayebi ko bande kangola bambote na bino wana donc nde ayebisinga alobi tout le monde de quoi dans un plateau à nomoni azoloba kitoko aloba rappel bien mais kasi nanga bukuna fait rigola kepe passe sous à décorer c'était une invitation mon le pas de ça la musala teke non par sentiment de faire ce gars azo bima déjà on a na table pavandi ce que signé caché mambutu équipe zawana to zinzela to kedo biso le padre bima te le la c'est ça qui est promener les bandes non biso sala ande budo so mun fait le padre bima qui a symbole sango ba que non et quand tu déjà signé t'étais les moins donc botika na bino ke na biso musika mamba so disait ba décoration so de bito que non na pena il y a musique normale ça qui fanatisme bon mon que non il y a rien abetaki na matadi na mone conseil na quand même les kitoko non c'est bon non même arrivé à les padres ton kitina même na aéroport na bonga matadi malgré aéroport na biso wana en tout cas bande ko me ko bongisa akay ça qui vraiment kitoko akay ko full donc les padres full option full ya baton en tout cas Pampang ya matadi ba benga ke as artiste moko local to papa faut international to on a fallu à libanda ba papa même na mindele même papa tout le monde a dit mindele on peut papa bon tu as mindele té totalement de souffre pour se beta na Barcelone na Espagne bon moi ni mindele na sepela mi sur Barcelone et belé bazo yambaye donc ça la vraiment plaisir les padres oyo mindele ba mo baganga bon moi na tonga ba regard moi na grâce de das arena bon mindele ba ole ba tuna azanani parce que lingala na bango bazola na biso lingala moya mindele ba lele ba lobi autu wapi donc même Céline Dion ba vendre ba bi oh lui c'est un Congolais oui c'est un Congolais en tout cas ils sont très bien. C'est un grand musicien de Boutiko qui n'a bleu au Morobo Yaba, que ça ne sera pondu, n'a pas tembélé pour ce que nous avons simbate et réfléchir que ça il n'a pas quoi échapper mais il est sous ah vous allez kobeta déjà pour petit date na bino il y a concert na le 11 juillet na Londres alors ba musicien staff na bino mobimba est-ce que bazala na ba visa na bango na ba passeport na bango biso
comme bon mais ça on dit boye biso to lo bazo suma na biso pena nyons tout mais à mutuya bande ko concert déjà 100% ils ont déjà assuré concert na bino le 11 juillet c'est tout papa so dans le pas dramatique ko la podium ibada ke abedi da singa ba masa na biso tout ngozongisa suma kamwana lelo gadi mona concert kozongisa suma kamwana bozala ka bino ko bozala siruka so tout loba ngana to mosala surprise bazolanda biso bandeko balanda biso concert na biso ya kati le 11 juillet na kati Londres musicien to mona musicien na bino bolingaka bazala bazui da ba visa bakozala bazui déjà ba visa bazana ngo déjà bazana ngo tetele mo mais il faut le ba clair pour mais déjà déjà assuré est-ce que boki to lobi lisusu parce que ba maintenant wana ba ndeko kota d'ailleurs il reversait bango belé bazana so to sala ba démarche congolais aux amboka na ye les padres lo ba ngoti aza premier ministre na Congo oyo ba critique mingi na bato ba vanda makita pona ko déstabiliser vie ya mutu boki même manike alobe yangoti tozo ba mbongo biso ba maniki biso ba mbongo pona ko nourrir carrière à faire tout le basu nini manike no sala ba marketing ya bato binu bumonaka ba musicien wana oboyebi mais le manike a tout beli na télé abi que non biso tozo mbo pona ko nourrir carrière à faire mais tout monique to sala mabene mona bato esimba na to tiki ngai déjà na tout beli na tiki c'est les repentance a dit manike ni tika en tout cas ce qu'on continue bongo tant pis mais les padres bongo le 11 juillet vous ne serez pas dessus concert na bino ezala pena en tout cas ba bijoux et bah vraiment bimona en tout cas na ebité qu'on a lo banini parce que les padres soka mati le colo ya podium donc ya zala ma patazo nana ba jolu ba titi ba ko masebino ba zo quartier do par voie digitale les padres match ya pena pepele don deko vous avez assuré que to panzela bino ka nteke comme l'habitude de bomisana ko zo loko donc match ya pena normal. Merci na bande kunu so bozolanda biso kande wa ko mona na table biso za décorer na te oyo to lobi to na période oyo to za na elanga et senga ka moi eloko ya malili poli ça malili quelque part to zoto talaka to na bureau oyo na plateau oyo za vraiment formidable na malili susu ya dégâts de quoi na kasi yango mone balobi pamba te papa de onzinga lobi e fo makambu oyo aux en table muto ki malili oza posome la café o mélange o melanini nyestu ezaliwa ni sala pena ki toko na robo sanate na bande ko so babi ko sambeleza ka bien to kenda ba concert to kende ba concert ba fali ba ferre ba jibem piana ba Koffi Olomide bango to ba concert na ba juillet yo muto so bi ba billet déjà mais to zapi na ndeko na biso awa linda o azali na mboka Luanda balobi mkolo wana biso sto kende ko célébrer ko yembela nzambe ko adorer ko kumisa ye pambate na kati wana tokozwa ba délivrance ba lobiko ya makambu ebele o ba bena pifo comme Paul Lukela 1 donc tozala wana ebele mokolo ya le 23 août na ngonga ya 14h na signé Sayo Joao donc ba prix ezali wana kande bozali komona netando somba déjà billet na yo po ekomate ke jour wana ozanga billet sili okotate pona ko adorer ko kumisa nzambe o apesi ngana yo pe mo ofele ya kozala na 2026 oyo tokende elongo ya ko kumisa nzambe na ba musicien na biso oyo pe invité be spécial ba rozala pe wana na bande ko mususu ya bipai na bipai mama to sœur Linda akomema biso vraiment na kafu ya kokumisa nzambe et que ça va vraiment malamu ozali maladi yaka ozali pe na ba problème yaka po koyoka mungongo oyo ke bimana munoko ya malinda et que ça la juste kaka ba angelu to nzambe ndako za kati na ye pe orozwa le but total. Alors ndeko gadi pona kochite na lobaki ke oyebi ba déjà na début na lobaki en actualité aujourd'hui régner na minute oyo ezali ya des personnes ezali ki ya papa Hervé na Fali Poupa
le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ayaki ko décorer par rapport ndenge abetaki concert na ye libanda, mais toyebi te décoration wana par rapport na yo ndenge chef de l'état a décoré qu'il fallait pour pas au moins ka onde nini azo mérité yango ou bien azo mérité yango te na bandeko bazali kolanda biso ba cause la réponse na yo ezala boni. Bon, pour le respect à mon papa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas bandeko na baissé pena voix, respect à mon président Margaret Wana Congo te, mais nous sommes des Congolais de père et de mère. En tout cas bandeko il s'allie pas si bah tu vas comprendre que non, il y a toujours du malgance. Pour na nito bongo. Kota la makambo et salami la décoration ya ndeko na biso musicien congolais. Bandeko balobi soki ezalaki mpona osala mosala musique na bonne qualité kosala mabongo te parce que toza na bamikolo basala makambo ya minene kutu ya kolobela te badekora bango na lolenge oyo esalameli bato baasir te mpe baa même pas d'accord na yango mais biso tokota yango te wana mokano pa mokonzi ya mboka elangisi ke non ministre sous Patrick Muyaya bato mingi batelemeli yo na sir bomoni ba émission salami ebele pona Patrick Muyaya batuni pe ba mituna ba yike non yo sali yango pona fali mutu na yo na tangi kombo ya parce que dans la front batangi kombo parce que yé ba yebi za muninga ya mission ba tiko décorer et puis ba biton même Macron ayaki yawa na Congo botamalo kine ba bandal na ye donc bolaki si de yake non bozana ba ministre mais bozana ba parti pris na bino obino pesa privilège na mboka yo moni sala ki passe na Congo. Tout le monde qui président président honoraire tout président en place oui il y a IDPS ouais IDPS c'est Kabouya c'est Kabouya cette année bah toi que je fais rigoler na c'était pas pour rien parce que ça qui bon bazaki na komona que non tout tambusima mbolo lenge esengelaki sale maté dozaki faire ti bon ba obetsa e playback wana pona waka kokitsa ba tout esprit bala toujours na esprit malam mais pour la décoration on a bandeko monsieur Salem is belé sur tout à la pour la décoration en tout cas bandeko il y a rien à dire il y a malunga pena ko lobela te même pe si la décoration au mona ki même et yembeli ya mission na bino bandeko musique qui sont pena to super to pour prendre de méritation tout à la pe ba lolenge nous doit prendre ba critère ya musique d'ailleurs on a un stade et là c'est pas cité biso to la même musala de l'ordre national de l'OPA ndi ya mwana sabi no par rapport ya passe na ça du chevalier wana na minute yo ezelo ko moto ngo pesa ngo il faut pas la d'accord papa bon yonga na lobi américain ngo pona bino mérité yango mabimisaka abimisaki to bino tana balbum total ba nombre de chansons eza par rapport ya concert ya ndenge ya et même pas stade ba tout en France parce que wani zalaki ezaki cop na bango omoni ba ministre sous baza wana basala musala ba pire bato donc ça que non a pena pire yo comme ça que ça la peneza nango o ya lobeza i ay so yo baka i na lobeza nango o non kile mona niti kile moni ke ba lobby yo ba simba ba biki non décoration ministère congolais et salami ndenge sale marate parce que ce sont qui na ndenga malamu faut botala ka bino mon kata sala wana zaki lo lengeni l'autorité il faut comprendre ce que j'ai. Est-ce que la Ravario? Mais non, même pas. Tu bois tout côté. Tu bois tout côté la Macambouana. Voilà. Surtout tout côté la Macambouana, le ministre Nabiso, ils allaient un peu manquer de respect parce que. On a lobby à mériter à non. Oui ou bien non. Si pour la méritation à Moussala, je ne crois pas. À mériter. Même pas. La décoration. C'est une cop à côté ici. Mon frère rigole à l'eau du ranger parce que Aboya n'a pas de maçonnerie. Oh, les potes sur là n'y comme parce que Aboya fait maçonnerie et pas Aboya cimenterie de Luka là. Deux fois. Aboya de cimenterie. Il a acheté barrade en Cuba. Mais bino bozo monate ba fan ya faire yango kasi yango lelo peut-être dans zoloba. Bozo tika la cima parce que ce bolingi bonheur ana nyoso c'est bonheur on a bino boloba lelo binga na comme bonheur bino boloba faire gola bita en présence comme le président faire abeta na ba Afrique bino mo boyebi tous les pas président mingi sur Afrique les potes abeti ba conseil ba beng ça faire mais ça dit tout le bébé l'été bon on a qui na Côte d'Ivoire
badécorer fierté. Bomone yango te papa. Badécorer fierté. Kutu na Côte d'Ivoire papa, on te mboka na biso par copie ya biso moko. Kuna soko mboka bapaya. Mais badécorer fierté. C'est la maladie. Décoration ya libanda na oyo ya mboka. Wapi ozo. Papa considérer ça pena l'homme fort. Faut la libanda donc moni soda makasi. Faut tika ko libanda. Faut tika ndako na bino. Papa wemba zo libanda te pona na zo awa. Papa wemba lobela kana na monde entier entre botika botela ba même ba page. Tout ça na kamba décoration. Ba musicien au papa wemba moni à l'époque mais ya président so Mobutu ndeko yo kanga ipina kena malamu. L'époque monsieur Mobutu président na biso le père, Kabila le père, le fils, balaki ba sentiment te, car alikamo yega ba sala kana sentiment non. Et puis culture na biso bande ko tombolo lenge comme lelo, tomu ça le monde ya ba. Soko na landi ba réseaux sociaux te pesi ba beza gouvernement na biso nde bato baza na kati ya communication ya l'état. Eyebani. Bango nde mutu. Ba tombo na bango. Na makambo na sentiment. Bande ko sala monsieur Beli bo mona ti. Ba de ce cas na patrimoine ba zolo ba yango oyebi mais biso bi ete mais biso bi ke no ba to ba seli be mission ebele pour na patrimoine ya ba seli marambo pour na yo mais oui voilà c'est la vérité donc ba yebi ko bon ba sali mais pour na motala musta ta do tika to bi to zoka kata des chansons a pesi ke non ndeko songolo pakala des chansons yango songolo pakala pe des chansons yango gola po ba te bele pe ba nda ko tuna ngawa alega ni miso to kata mkolmo ta imbata vocal moko a faire gola rolo ngola biso mo eloko moko ba de bon on a chanté mais nous sommes des soldats mais voilà atama instrument mukie to voit que la bino parce que là ba on peut ça là ba on peut ça la bino pe moi j'ai ba parler bo vandi bolo pena que non soldat de padre pandi moi un instrument moko boye et ça là bien mais ça n'était yango na sala na sokoli mongo na maya kafe eloko na molai soko lingo simba jamoko bakisa mvula na bomoi na yo bapesaka se oyo za nango le padre apesi se mongongo na ye na bamelomane yango kaka mukie. Merci na bandabone suna moni bozala ki ebele na ba commentaire merci na ba commentaire na ba j'aime na bino o bozali toujours ko partager émission oyo comme mobondo na bana ya papa Hervé Gola toyebi ke balobi bozala mobondo jour yango wana toujours billet déjà bandi côté kama toujours bokende déjà ko somba ba billet parce que ceux qui bosombi te ezali toujours échec na bino et ça la malamu mais pas dans ratarater Déco. Mais pas en tout cas course de l'argitoko. To comme presque na suka émission na biso o ezalaki ke to ko tala to ko lobela na jemido makambo e bande ko leka polémique ezalaki ya makasi na ndenge fali pupa a mérité na musique na ye a avancé par rapport ya bato mususu ya génération na bango bato na ngambu koto bato ba sepe na ye na ngambu koto bato ba boye ezaka ka ndenge moko na mwana na Nzambe Jésus Christ Yesu tanga yaki na mokili oyo ba mususu bazalaki pour ye na ba biloka bande ko sala ba mususu ba baka za magicien azo sala ba miracle moko bo azam ndoki azam tabakisi alors toyebi makamoko ndenge kendaka tangu Yesu alobi ke yazali nzete ya mobesu ebongo ba obatika nzete ko kauka toujours ezalaka bongo to komi presque na suka émission na biso okopesa bambote na yo et pas banani na ba oyo lingaka en tout cas avec tous les respects wana moto ya mbona esaka bino so moninga na bimi ndebo monde ndeka debo so maka zanso yo kota suki bien coiffé kotala kandi dinga na ali yana grand boss asale kena le kana émission oyo afuti mama naka nyonso apesi bena ba logement mambo tout pour le kana betando vient na Christian Tuzola na Samba le grand boss moto apesa chinois de voix au sale et moto King Lion ou le République démocratique du Congo bato ba bénéficier na moto King Lion c'est grâce à monsieur Christian Tuzola na Samba mon Congo central où il y a pandi King Lion partout et puis na grand chef on a le Sako Antoine Mpukuta na kati mbanza procureur de la République moto pena simbi ko bota ki santu timpozo ya Matadi en tout cas président nangai umela procureur Antoine Mpukuta mama Patience Besikeza bambote belé masa nanga Peter Ngoyi bambote belé puis na bosante les grands boss
moto asala biso pe babulamu ebele na kati ya Luanda tant tokomaki pe Luanda sika poto traverser banzela poto kende kote to kendaki vient na ngai Kimbakom le barreau on a pena en tout cas grand patron ana hôpital kati ya Luanda azana ba hôtel ba flat ba bar malonga ba lounge bar o ça dit soko koto ki clean et puis agence aucun de Porto aucun de France aucun de Brésil aucun de Canada aucun de Portugal les canadiens à Kimbakom en tout cas on a big boss moto à sala biso na Luanda donc là ba palo fele de voyer peut-être ça mbeto lobi on avant na kati ya allemand to na za na mboka en tout cas lever na ngamoko Kimbakom et puis nous même ba soin na santé to na komaki Luanda ba tout anga na moto même na kota pena na super na soin donc en tout cas big boss Kimbakom ou la place où aller vieux au petit na eux donc na habiki place où aller landi petit na eux gade Bwanda Ndombele Kabasele le grand chef pour Antoine on est ensemble joyeux anniversaire à mon fils propre Orlika Bongoka Sanda mon fils Orly joyeux anniversaire ouais happy birthday to you que du bonheur grâce intelligence doit bénéficier na mabela bakoko na yo en tout cas OK ne liboso kande ba papa na ba ya mwana pena père de cœur na bino masana nga David Voka Nzuzi Ndombele Timba Ndombele Elvis Ndombele Sublime Ariela donc Brunette Mantimba Gimbangiste Lingaka tu ya Gimbangiste place Touboali on est ensemble Mouvé Kabo Ribin Bamboto no Bele Siko Ali petit nga DJ Abuda DJ R9 masana nga tu ekiriki menga bifoso kolofuma ba big mbote na bino pesa ba aller en tout cas on est ensemble. Merci na bande ko nusu beta ki takato di baku ya kulanda émission auto comme parce que na suka ya émission na biso na tombeli bino ba merci ebele na papa Simon Mabeka moninga papa de Onzinga motema ya mama bita ya 5h du matin na pesa ba mbote na Marlin Kawasa depuis Johannesburg Michael Emika Love boss de boss na pesi bambote sikazali na Johannesburg na bi koto bozali nzamba zali ko batela na dibota mo makambu o kaka ndenge yaki na mupepe ndenge pe kozonga kana na mupepe bambote na na Pedro Kwame depuis Brésil na pesi bambote na na Rigen Mungenga awa na kati ya Luanda na pesi bambote na Jolie Mungenga mama bakisela mama pasteur na kati ya Luanda nzambe toujours a continuer toujours ko battre la biso ko bomba biso merci na ba ope ba betaki takato di baku ya kolanda émission oyo neti Neville Kabobo a partager ka émission oyo mobondo Cobra balobi s'abonner partager et ça la biso bien soko zali na posa ba caméra professionnelle ba 4K ba 6K ba trépied ba lumière ba table mixeur ba table vidéo presque ba synthé ba guitare na Jimidor TV ezali déjà ya kokoma biloko ye boya pe mobondo ba veste ba bilamba presque nyoso ya qualité ba chemise ya kitoko ba veste ya kitoko ba carte mémoire ba trépied ba lumière ba micro professionnel conférence ezana Jimidor TV boya mobimba parce que biloko abo ebindenge batu ba welelaka yo mutolandi émission oyo partager comme la ndekonyes tout oyo na makamoto beti awa débat esili otozaki nango nandeko kabasele soda papa Hervé kutani à la prochaine bye bye ciao on est ensemble.